Pour nous ce soit dans la costa pour le batika là. D'accord, ça soit l'oba à tika bena batouta là. Faut zapper d'Acoste, faut zapper après peut-être 30 secondes ou bien 1 minute. Faut tika na yo kana maman. Au tika là na yo kaye. Des décors à tout le babicolo, ça dit qu'on va doubler. Donc c'est ça. Mobali ya bato ya mama lor. Mobali ya bato ya mama lor. Voilà. Nzamba sala bino bolam. Parcours na bino eza nango normal. Parce que nzamba au mona place bo wuti na place bo komi lelo. Ye na ibi place o mema bino. Yango bravo liso na décor parce que lo eza likama ba doubler. Ngape na no betela ko se. Ba doubler ne makambo o mona o mabega yi. Mobali ya bato ya mama lor. Mobali ya bato ya mama lor. Voilà. Nzamba sala bino bolam. Parcours na bino eza nango normal. Parce que nzamba au mona place bo wuti na place bo komi lelo. Ye na ibi place o mema bino. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Alors na moni aziza bengi ngai on a qui dépend na ina qui ko na ti ko fandi sa nzo ka côté na sima ba esa oh vi pa yo na gym mosquito qui les fait boue parce que il est là ta gym de mon ati boyo to ko mana on da ko changer ko la ta gym ko mes amis na na yo de na na seka donc na ko mabwe para na na pampa ka tu malamba fete ba oh 7 octobre, la séquence est en marquage par les banques. La mission de base occasion de voir que on a une salle. Bah ça il y a des vidéos, des messages, un peu Par exemple, la Costa. On a la Costa. Le a été ça pour massage. Waouh! On a la Costa. C'est comme on a la pause zoomer na pizza. On a la Costa na Kolo Baboué. C'est un garçon, dans le côté pour maman qui est aux arts, je vais dire à Moussa. Malgré Azar côté à Swahili, parce que moi, on a qui est à côté à Batata. C'est un garçon poli, rien à dire. Là, il faut attendre à tailler. Aïe, c'est un peu boé. À ça, là, moi, on a tchèque, moi, ligne. Après, on a été à la finale de haut. Maintenant, on a un bon l'équipe bien, mailler les bélés. Et puis, j'ai une formation, et puis, il y a Tata Nabiso, président Elombe, où il y a Ratakade, où il y a des décors, où il y a des collègues, où il y a des donc, c'est ça. Le coach, oui, comment il y a Mosquée Lingarayo. Zamba pambolela ngayo Zamba salela ngayo bola a continuer ko sala au bola na bien que bitumbe ebele mais ko longa parce que les oloba ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront jamais. Nzambo Lukaka, je sais que notre père Azam collègue mais ngana lobaka na mona gena ba casquette ebele
pasteur de la foi, notre dadi. Nzambo ya lukaka wana, nzambo yo lukaka epa na ye, nzambo anakanisela obundela obikuba butu mpe moyo, kaka ndenge nalobaka parcours normal, moto akangelo parcours te, po etie nango likambo ya batatata nzambe. Ovanda nango boye, dakosta moko boye nzambe atie kaka don wana, talent wana epa na yo, po mutu nyonso so atali dakosta koloba tikalaka. Dakosta so oloba atika mpena bato baotala ye. Faut zapper d'Acoste, faut zapper après peut-être 30 secondes ou bien 1 minute. Faut tikana oyoka na maman. O tikala na oyoka ye. Alors pour vous, toi tikala yoko bobo faut zala, eza ilo moins wite pa nzambe. Eza forcing te. Ya mo bravo liso na décor parce que lo eza likama ba doubler. Nga pena na obetela mo se. Ba doubler ne makambo, o mona o mabeka yi. Donc, joyeux anniversaire, le coach. On a ramone parce qu'à Marie, Mobali a battu à Maman Laure. Mobali a battu, il y a Maman Laure. Voilà. Zamba Salabino Bolam. Parcours n'a bien les en normal. Parce que nous avons une place pour Outina, place pour Comilelo. Il y a une place au Memabilo. Que du bonheur. Et Botame, Botamae, l'amour est coaché, Botamae, la et happy birthday to you. Et Botamae, l'amour est joyeux anniversaire, et joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, moi, je veux que rapport là-dessus, pour moi, que Azali Ayomika, il y a moi, na tata nangai. Donc, moi, na ya tata nangai. Ndako moko. En plus, ça na makila ya bambunza. Biso to banga makambu te po to luka makambu te. So likambo eto afronta ngo. Mbunza bongo yango bapesaka général mo baba mbunza mabe. Mbunza mabe tande mbunza malamu. Mais comment on conseille de faire ça par rapport peut-être à la vérité de monsieur ça va direct à na message Nazana d'Acosta presque Nazana d'Acosta presque dans son on peut se conseil na yebe pa na yé na isa numéro na yé so na bengié aouya et pas nanga to solo là. Donc inutile on peut se conseil na micro et puis na caméra. Ok, merci. Je vous en prie. D'accord, ça a surtout vous jouez des Akanaye, les deux le 21 novembre 2022. D'abord, on a fait ça merci parce que quand j'ai vu le Baraboula, la collaboration, j'ai grâce. Et au Sakai, pas y avoir dans le Soki, au Dalo Lamuki, au Zakango. Et puis, on a d'Acosta Lelo, avec Simbola Oyaza Wana, vraiment la personne Wana, merci. Et puis, la souhaité joyeux anniversaire. Nous avons vraiment à Paolaï, à Bombaye, parce que les gens ont vraiment joué à nous avons Wana salué grâce. Donc, joyeux anniversaire. Nous avons même musique, nous avons Paolaï, à Badelaï, vraiment succès belé. Donc, Azalaka, Azalaka Wana, Babi. Coach na coach pas coach à rabo coach yo moye coach coach là aza coach oza na élève oza na bato coach donc bato lo la isaka donc coach aza mon like est-ce que oza calmes tango dakosa aza liboso ya bino azokoche mpona piese moko soki ezali te dakosa asali filme na ye abengisi ezaria wana ezaka lese parce que akochaka bien so azokocha yango ozomona elombe mais ya mokie na mono voilà akochaka nazaka lese elombe ya mokie na voilà ata momonaka dakosta baparticularité ya dakosa ezali ouais bon particularité na ye dakosta d'abord
azala na ndenge na ye azala na ndenge bato bamona ye na ndenge moko boye oyo peut-être bato oyo bayebi te et puis façon na ye ya kozalela kaka oyo peut-être omona ngo place mosusu te omona ngo ka ebaki ya posta apart soki parce que bango baza bapapa so tolongoli bango omona ke aza na bandenge na ye moko boye oyo azalelaka na ngo nga na limelaka bakimia na ye oyoka ya posta mpenza na babe moko boye te oyokei na makambo moko boye te donc azalaka na bandenge na ye moko boye oyo ezalaka bien oyo biso oyo tosepelaka nango donc voilà par rapport à chacun ses défauts comme moi mère aza ba défaut na ngai oui aza na ba oui mutu nyonso na mokili azalaka na ba défaut na ye mutu nyonso azalaka na ba défaut na ye api na ba qualité na ye donc so na lobi ke non d'accord aza na ba qualité na ye oui aza na ba qualité na ba défaut na ye pe lem soka na ye yango na peut-être lem soso d'accord ça asalanga mo eloko moko ya mabe peut-être ngam na ye yango ke non d'accord ça lem soso na senga d'accord ça mo ya timeli na ronga na kabaka te na ba sens mo na opese exemple mais na koyo ko lobango boye te soki aza na ba défaut na ba défaut ni za ye parce que mutu nyonso azalaka na ba défaut atanga ngani na oloba na ba défaut na ma wana nyalobi par rapport te mais so mutu wana lobi ke aza trop direct mais il faut yeba mutu wana lobaki ne nini poison fele mbala parce que bato mosusu bakokaka na bango choc te bato mosusu bakokaka te navandi boye naosela ote motu moko ayeba mwa abetinga mbata o na otuna wana ote obetinga mbata po ani te ngapi na ozongisa mpo na tuna obetenga mbata po ani c'est comme ça osumelenga ye dacosta comme émission osupe dacosta otala yo siko ndenge aza na otala yo un mot pour naïs. Voilà, coach. D'abord, quand on a lobby, on a souhaité au joyeux anniversaire. Zalaka ndo zalaka wana. Nga penaliza na linga mingi parce que na yebi oza mwa malamu makasi. Zalaka ndenge ozalaka wana parce que na yebi kozala mwana moko ozala botosi makasi. Zalaka ndo zalaka wana musala malamu. En tout cas, félicitations parce que kota la carrière na onde ezokende kota la parcours na yo vraiment ezokende kitoko makasi donc nzambe apambola yo babi kaka nzambe nde liboso na nyonso donc réussite eza nango lelo ezali mokolo ya anniversaire ya dacosta ntango ozomonaka dacosta baparticularité nini oyo omonaka pa dacosta par rapport na bien ke coach coach dacosta awa nazomona esalaka bien esalaka bien kozala na motu malamu lokola coach ezala bien po so tobi totia na so bato mabe baza na bango aza na ye mpe moto azangi nde mabe te mais mwa bolamu eleki ebele bapona provodor akontilia mpe ya mwa so babi ya 100% te ya 4 te mais akontilia mpe mpona zali biso ovanda ndako boye coach etio principal ya filme moko ovandi boye etio principal ya eloko moko yango omoni ke toujours nde namona te nayoka ya esengo omoni toujours na pembeni delisa moko eza mokolo na ye un mot mpona dacosta surtout na minute oyo azolanda yo non baza na coach ezala ndenge ozalaka azala na baide kitoko en fait azalaka ndenge azalaka elo omo échange ete ayoka bato te motu babetieli baku te mais azalaka ye po azala na problème na bato te ye azalaka soki abimisi na ye esili mbala moko po ye nde kota vérité wana eza ndenge ndenge na surtout d'autres gens bakizaki azalaka trop direct bon mais oui na vie motu fe na vie fo ozala direct mpona boyi na tonga wana sili mpona problème alamu so alika mo mira tolobani kaka bosili mbala moko lobi nango tokutani tolia et puis les gens disent que dacosta surtout alobaka mingi te soki alobi cela veut dire problème wana ebetela motema yango abe mais motu ezalaka bongo ata yo mpe ndenge ofandi moko oza mpo olobaka te mais somoni elongo choke olobaka obomba te olobaka mbala moko anniversaire ezalaka anniversaire na yo ofeta yango dati c'est le 28 juillet. 28 juillet. Ezala ni ndenge nilete biso lisolo poto na tulu question suka. Ezala ndenge ni bapasta ko surprise ou comment? Non, bapasta na surprise. 3 personnes, donc candidat patronne, princesse Litrone, bon, princesse Litrone, Renate Ndaya et Foukou. Partout ça c'est besoin à mon accueil. Oh, Vani Boy, fêter dans mais il faut pas bien c'est ça de là. Quel est le papa sur lui? Est-ce que journal Lelo au kutana kina d'accord ça tokenda ko lukela ndako? Bon, na kutana ni pour journal na passa on est.
ngai oyo tozali nayo. Comment ça a été la journée? Bon, il était très bien osala mosala na ye ya théâtre mosala oyo asalaka ça va. Ok, d'accord, ça va l'andayo. Attends, tu peux dire un mot pour la d'accord, ça c'est pour le aller. Azalaï a chargé le montre, a la côte, n'est pas la côte. Ok, merci. Balobi, ça s'est fait. Et du coup, passer de l'île ici. Alors, va péter, la baxi, doublir, l'homme de doublir Nazanaye. Moto asa succès mikolo batiene ba pano belé ma betelo moi makasi mais tu les autres va prendre un mot. Je pense que les tu vas prendre un mot, il faut nous respecter quand même mieux. Les comme pour l'anniversaire d'accord ça. Dans les boulé, avec le coach. Tant moi d'accord ça. Je pour l'instant mon ami coach les a dans côté. Déjà moi je suis du groupe Simba. Il y a la logique à parler. D'accord, c'est un grand frère. Donc, génération après génération, il y a Herman Kassou, Mister Chilo. Herman Kassou, Mister Chilo, le coach de la course et puis des corps, on a fait donc, déjà, on a un modèle, un exemple, un soldat. À défendre bien, les hommes et comme si on coach pas notamment. Oh, comme ça, il coach pas notamment. Donc, si coach dans la bombe, on appelle un color notamment. Azala bébé, tout ça. Donc, j'essaie de réfléchir sur ça. Pas toi. C'est normal. Est-ce que ça a marqué? Premier film où je joue à place de mon d'accord, c'est quoi? Oui. Il a filmé. Il a sous-titré Nazalaka Neville. Comment ça a été ce jour-là? Entre intellectuel, Neville pour mal à la tête. Imaginez la suite. Je suis comme mal à la tête. Oncle Natanga fort, mais à ça la tête. Assis ça n'a droit, ils sont surtout les gars avocats. Parce qu'on a fait nana, on a battu comme banquier, donc avocat avec 0 procès. Donc il y a un cas en français, on n'a pas fait. Mais le procès, le procès rien, exact. Donc tu as mal à la tête en ça. Donc ils allaient bien. Non seulement tu joues, on a bénéficié un peu d'expérience dans la joie qui est bien. Parce que les élèves du maître, élève du maître, c'est l'homme de Soukar. L'élève du maître, Faustin Soukar et l'homme. Il m'a dit l'honneur du groupe Simba. Voilà. Ok. La vie, nous ça, c'est l'homme qui est là. Ça, c'est l'homme qui est là. Tout le monde, ces derniers temps, les bazooks, les sérieux, les panneaux. La vie, comment ça touche ça? Est-ce qu'il y a impacté finalement? Oui, parce que les publicités, si vous me permettez, il y a IBA, il y a banque. Donc on a joué, puis on n'a pas de temps à écouter ma poche. On a salué ça. Et les macambés qui sont en Bassouli, on a mis pour les jours, il y a tout pour la paix, l'ambassadeur, il y a banque, pourquoi pas. Mais le tacané de Zambamé, le macam. Sinon, j'ai béni mon Dieu, pour un panneau, on a vu la Kinshasa, ils ont quand même. Zamba zona lufumu ndima mbwate koleka mo ezali eboti ya kopromete na couple na yo na couple na yo non ngai déjà nasala effort à différencier la personne de Rigel Biloma na personnage ya décor babato mibale personne aza décor na ngai etali famille na ngai ata ndeti mikolo
bato bacomprendre na mabini bafuna baosa banalise famille nanga ya na droit ya korépondre to ya oloba te parce que on me cite, on me critique dans les travails, on critique des corps, on critique des kilomètres. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est le travail que j'ai choisi. Le pour et le contre, je dois assumer. Sinon, que nous sommes responsable de la propos. Mais nous sommes irresponsables de la compréhension à Batou. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Batou, par rapport à... Non, on va comprendre ma vie. Il y a doublé. Tout ça. En fait, le message que je vais dire, c'est seulement mon groupe que je peux mettre en valeur. Et le quoi, on a vendu à Batouma, RDC, Nawana, la Tanzanie, Niki, et t'as vu mon fait, dans l'océan, le Bali. RDC. C'est comme ça. Dans ceux qui, Batoumi, le monde, le barabon. Et là, on a insisté. Débat clair, que non, comment on va gagner, on a là, et donc bino na kupsima bola sani na bola na bino kana bola top na kati maloba ngamako nazala doublure ya Isaac Chospon nazala doublure ya Bezala baba idole bayana na papa na message eza bato boyo comme passe ya bato bayebi te ya lokwa moto lokwa président Calais ayoka passeport il n'est pas dans cette affaire moto lokwa président Rokuba moto lokwa et puis ezalaki nango animation onika banzoko nakonaki na justement na lobi te moto bandaki te c'est ça je dis joyeux anniversaire motama elamu na coach la Costa c'est mon grand frère yo moto olobamaka mabi yango kaka tia ntango mosusu totanga mosusu bato mosusu oyo bacomprene ko mabe bacomprendre yo quand même toana monde ya liberté na kooblige bato te bacomprendre ndenge na elingi sauf que je respecte à tout le monde, je respecte les aînés, Master, Baleki, c'est un peu ça. Bato mosusu balobi ke normalement bakopo na oyo esengi oretira moko indifuse bato na bacommentaire bafacebook nasalaka mosala ezalaka destiné na public nasalaka mosala mpona baninga nanga bacomédien ata bacomédie balobi j'ai très bien suivi émission na moi je vois namoni elo ya mabe te déjà moto lokwa dinana la douce ye moko atali balusekane dekor ya ekuna anki wana ni faso oloba yanki kongo soki wana yayenda mpanye basala masia mpanye otape likolo otape likolo non natape nanga likolo te c'est la famille ezalaki animation la famille reste bato bareteni nini bato nyonso balandi soki ya ntambo oyo ebiseli bapremier atoile baretini kate badestabilize na bango to badétruire message nanga te j'ai vu du théâtre eza famille nanga sito. Ok, est-ce que d'accord, tant que on est d'accord, c'est ça le mot boye, ou tikali pe que d'accord, c'est pas ça. Ouais. Pourquoi la ligne? Bah film à choix. Déjà bar tellement rigolo. Mais de toute façon quand je joue, je me dis oh non. L'élève du maître et il mérite pas bien l'élève du maître. On a profité de l'anniversaire de l'MCK. Le coach d'abord faire des stages, je t'aime beaucoup. Obi ke yoza mailile makasi daka pa na félicitaka pe sage. Nana yoka te le moboye ou déranger ba. Nili mutinde ko zo ndo mwido yelo ba ndo abo le ba twa ndo ba sile. Bato ba tuté. Il y a tant de gens qui ont mélangé. Ado ba comédie ba ninga na yo. Ba comédie ba ninga na mati. Ku ba nani? Qui a ba tuté ba libété pour tomber. La comédie va ba doubler ba onde ba bazo ba. Mana lobaki makambo na raisonner na lobi na motema mabete en fait ce qui est bien loba il faut parler avec son cœur et puis pour lobater na souci na motema mabe tout ça lokwa ngana na ngani na mauvaise foi
ça change. Ok, ça change dès que tu as comme n'est-ce pas intervient dans Bissau, un mot pour la public. Je vous aime beaucoup. Vous et moi, on est un. Là, ça va nous apprendre, c'est que ça vient. Nous sommes ça va nous critique on a pour là. Si vous critiquez, on a dit, on a pour là. Merci.